mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino tobeta masolo ya Congo tobeta masolo ya mboka. Félicitations na mwana mboka Dr Mukwege oyo a recevoir prix Nobel na ye, et félicitations à Dr Mukwege encore une fois de plus pour un sens de responsabilité na maloba na ye. Yango moni prix Nobel oyo bakokaki ko fetango makasi na Congo, mais position ya oyo azui yango atikali constant lobi. L'essentiel n'est pas d'avoir le prix Nobel dans un pays où viol les ali kokoba, dans un pays où batuer les ali kokoba, dans un pays riche mais population nango très pauvre. Docteur Mukwege Denis, nos très sincères félicitations. Le Congo restera à jamais reconnaissant vis-à-vis na personne nayo ya Docteur Denis Mukwege. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est l'Union européenne va reconduire les sanctions. Sanctions contre les personnalités congolaises va reconduire yango. Et parmi ces personnalités là, les candidats à FCC et RS, Emmanuel Ramazani Shadari, Atako Akoluka comme chef de l'État, ça sera pour la première fois, il y a que Tokozwa, un chef de l'État, est sous sanction européenne. Sanction les anines, ko gelé ba voir naye, biloko naye ko bloqué. A côté ko se déplacer ta comme akuna. Logo les États-Unis a on hésité, à côté peut-être ko sauter. Mais sinon azandenge wana, il n'est pas autorisé. Il y a kokota na espace wana, biloko naye, il faut pas geler yango. Compte tenu ya o bazali ko reprocher. Ni nango bazali ko reprocher na Emmanuel Ramazani Shadari. Makambu epele, il y a violation des droits de l'homme. Mais wana tozali komituna. Mutu ba ko reprocher violation des droits de l'homme. Akokoma mokonzi mboka pona sala nini? Mbote na bande konanga tout. Bakola nanga à travers le monde. Ba candidat na Congo bazali se kotambola. Martin Fayulu Madidi na Bukavu. Lobi akendaki na hôpital ya Dr Mukwege na Panzi. Akendaki kokuta na ko s'adresser akekola pandai ya qu'il ne décevra jamais le peuple congolais. Les archives. De l'autre côté, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azana bunya bisika lalaki. Na maloba na ya talisi bandeko. Alobi na bango que bandeko na ngai azongeli bandeko alamuka na maloba na ye lobi. Alobi ngai na adversaire na binote. Tozana adversaire moko eza Kabila na batu na ye. To bundisa bango soki Fayulu mtu akolonga longi, soki nga mtu na kolonga na longi. Félicitations à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour la sagesse. Ngana lobaki na bino une chose. Il ne faut pas qu'en ce moment, to créer ba diversion parce que zana batu qui aiment alimenter les conflits. Au lieu de forcer batu ke ba sangana. Te bango bazo forcer batu ke ba kabwana. Yango na lobaki na bino lobi. Na Beni Butembo, Mindule azamutu ya UNC. UNC zana na Félix Antoine Tshisekedi. Martin Fayulu tango yeba yambiye na ba drapeau ya UNC. C'est-à-dire quoi? Le peuple n'a pas besoin de division. Le peuple a besoin de division.
Azana posa na ngote. Tozalaki na Bukavu. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a pepi boye batu ensemble bango tout esengo. Le peuple n'a pas besoin ya ba guerre. Ça va profiter à qui cette division? Emmanuel Shadari peut azali ko continuer la campagne na ye. Mais na Kasai eloko moko esalemi, c'est le secrétaire général et ensemble Mwanamboka Delice Sanga na Claudel Lubaya ba lever option publiquement qu'il soutenait la candidature de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ba pesi ba raison misatu. Ba lobi to discuter ki na kati. Lutundu la pe aboyi yangote. Ba lobi olie akoyebisa batuke soki okei okomi na papier otie na urne. Eza un bulletin annulé et qu'on perd sa chance na Shadari. Ceux qui bon nimi ke boko kende tina maponomi, il faut alors voter correctement que d'annuler le bulletin. Mbote na bande konanga tu bako landanga na luozi. Bande kotu boko landanga na Kisangani boyoma singa mwambe. Bozana isiro mbote na binotu. Voilà. Conception yango wana. Mais le Congana Koloba, ceux qui ba Congolais ba raté occasion oyo. Joseph Kabila lobaki que constitution zo pekisa ete kozonga tikali na politique pe na 2023 cause la candidat. Quel est le commentaire que les gens font? Bazo kanisa kanini ba komona kanini. Voilà bande konanga, je pense ezamwa owana tolingi tozwe la bino mwa muke JFM service avant que to pesa bino descente na biso sur terrain parce que t'organisa ki mwa carnaval motorisé o bokozwa na awa na mwana mkono lupango bokozwa ngo pe kuna na ndeko Eliezer bokozwa ngo de tous les deux côtés. JFM. Oui, merci Bandeko Balandi de Komo Blé de Sarabino, merci Ndeko Eliezer, nata aussi ko pesa biso na Ndeko na JFM service. To lobi boye, Ndeko JFM service na message à ko pesa na ba client nyonso ya makambo na ya salaka. Boyoka ye, nini o ameli bino, ya sika ameli za nini. Boyoka o ameli bino. Bar 21 ezaki mibale, moko yaki déjà, ya mibale pe ezako ya. Bar 22 ezapé na nzira, bar 22 bazako kanga. Bolanda ya sika o ameli bino za nini. Nini oh je fais mingi na Kinshasa ezali ni bola nene bokebi nyonso. Merci à trop pour na biso ba membre nyonso ya JFM service. Liboso na souhaiter ba condoléances na ville ya Cologne na Allemagne où to perdre sœur na biso. Message ya ki jana na Kinshasa na on a souhaité ba condoléances na ville ya Cologne na sœur na biso a kufaki. Alors à part wana vraiment na ko pesa sous merci pour na ba JFM service. Peut-être moi ba décalance c'est salami par rapport à l'arrivée à Biloko, il y a un expliqué bino que tout ça qui na problème tout ça qui na deux conteneurs à bar 21. Tellement Biloko les gars qui mingi, to bengi ça qui deux conteneurs. Alors à on a Kinshasa dépôt à eza muké to ko cha deux conteneurs mbala mote. Yango moko ya ki ba o ba yoka ki ba benga ki ba famille na bango te donc Biloko na bango ikota ki na o numéro 1 te. Alors o numéro 2 nde to lo ba déjà déclarer ça na osala ba manœuvre pour de façon et puis ma biso avant samedi pour te livrer parce que 22 il faut être les 15 donc on a ça la mbangu pour de façon 21 au etikaki batu ba sont au courant semaine au pour samedi dimanche to banda bar 22 pour semaine prochaine bas bar 22 alors nazo senga sous que moi ba retard et ça la par rapport à drainage bazaro ça na fleuve bazaro ça la entretien ya fleuve il y a un qui va bloquer stationné qui na pointe noire pour ba ça la nettoyage comme ça ba zéro tout ça il y a un moni décalage de salami. Déjà c'est ici là qui va navire non c'est pas ni kokota. Alors il y a on a 5 navires vraiment pour faire toujours confiance et là j'ai fait un service et avion paix semaine prochaine biloko zo ngwa Kinshasa et zo ya poto batunyo so za na France so za na Belgique so za na Hollande so za na famille na awa otindi batiki biloko biso to komisera oti na France na Hollande ti place aux allez na Suisse bato Suisse sous na 5 navires sous que par rapport à date na pesa ki bino ceux qui moi retard ça mais ça dit par rapport à Moussa va ça na fleuve pour l'entretien fleuve. Semaine au bar 21 au Moussou et autres éléments pour tableau on a bien. Bar 22 to la qui bino que comme avant bonne année. Déclarant au Benga que monsieur a prévu le 15 oyo donc semaine prochaine va le 20 to tableau pour
yango na pesi biso susu merci pour pesa biso confiance mais nazo senga susu na ba mikolo nyonso dia to bali ko kongola biloko bato nyonso ya France bato ya Danemark bato ya Suisse bato ya Hollande bato nyonso bato ya Bundes toza ja ko kongola biloko pona départ oyo kosama le 25 décembre pour comme biso ko ba le 15 janvier ko bo santé faut ko songa toujours ba famille puisque ezaki boyebi kaka bilo muso to négliger awa bazana besoin nango so ebe to biki to kanga minu to tinda te ka biso moto faire souffrir ba famille na biso vraiment elo muso nazo senga na mboka France na mboka Rennes ezana mutu mo azo kongola biloko na kombo ya JFM service yo yebi na boyi kotanga kombo na yo po eza lobi bona boyi soki nazali mutema mabe mbenga na porter plainte mais na tali kozana na l'arte soki na fundi yo okeka boloko ngana kwa mutu mabe yango na sengi na utika kokongola biloko na kombo ya JFM service na côté ya Rennes soki bomoni bis ya JFM service pa na binote bo pesa mutu biloko te parce que musala na nga nyonso partout ba bis na nge kenda omona penza ba koma JFM service parce que toutes les informations ezana bato ba kongola biloko na mboka Rennes na France na kombo ya JFM service abomba biloko na ndako na ye ba client bani ko benga nga batu na ndeni biloko ya te banda 8e mois ba pesa biloko ndoka ndenga na yebi biloko wana te yango na sengi na bino nyonso partout oyo omona mutu aza ba poli ya JFM service il faut azala na mutu ka JFM service nazana ba bis o ba koma JFM service et là on a sengi na bino ngwana o pesa nga toujours confiance gafu ya salaki na benga kiye na gangela kiye na etsa kiye yango pe na mettre ba client nyonso en garde que boza la to prudent tellement biso gaz ali to tellement to sa musana biso bien bato oyo nini ba profiter na komba JFM service mais ça JFM service te donc on a pas eu sabina ngwana o pesa biso confiance bosunga biso musala tambola bien je suis sûr que d'ici là en janvier to sala sort na territoire européen nyonso eza na France eza na Hollande partout au JFM service ali to sala bino sort et là on a voir au senga bino yango wana pona mula oyo j'espère que soki nzambe asungi bo mona tangu bar vende oya na ko fêter awawa na ba client nyonso bar vende merci pour na bino pour na ba client na JFM service toza pe na événement moko oyo nga zo organiser na mars na Allemagne eza journée ba mama juste ezanga te na partenaire ndenga na partenaire awa na to komi wapi bazunga pe partenaire na mboka Leverkusen journée ba mama ezala de uzala show parce que JFM service uzala partenaire boyebi kaka masole uzala danser to tia soda makasa batutu ba oya et puis to tia pe ba carton anje o akobeta loto azui a gagner na ye ateblo na ye ofele. En tout cas merci à trop et on va le bana bino ya ngwana condoléances sur pona bana Colombe pona bana Allemagne ndenge to père de serre na biso ndeba kondaki na absence nanga mais intervention nanga na sena musika na message nanga merci alors voilà mais biloko aboeza ya kobebisela ndeko na yo musala la même chose bandeko nanga nazana ba dossier ya batutala ebelia ba dossier ezana msusu ba bandona basi na bango na bana na poto aye awa aye kokota ki Mario siko mwasi wana okola na ye osala na ye vie obanda bo mwana na ba souffrance news akomi mabe osundolie OK koluka professeur soki ndenge nini yo pe professeur omitia na place nini ça nous fait mal ezo sala biso mabe ba misusu nalobaka ndeko moko nazana ba identité na ye zwambongo ya batu defa mbongo yaka o deputa defi mutuka o ndeko eleza nazo benga yo tibo ya zongi poto mbongo ya batu wane ko mona nati soki tolobi je ne sais pas ce que les gens penseront tangu yo koti na musala ndeko na yo c'est la même chose na docteur Kabeo ndenga lobaka akabwani na mutu soit mutu yake pana yazali sute abandi ko tambola na kombo ya wana tango ko salaka ba bêtise ezozongela ka mokolo likamo et yango ezo ye la JFM pendant que JFM service boyoki bien bar 21 zakimi bale moko se yaki mususu ko ya lelo bar 22 déjà le 15 oyo bar 22 ko na Kisasa ezo pesa batu possibilité que batu ba fêter peut-être ceux qui ba fêter tango ko zala moi bien. Merci na bandeko tout bako soutenir nga à travers le monde. Carnaval ya mwa mke kaka oto salaki. Faut que tala c'est que ça coûte. Tellement que bitumba to ko bundana ba institution. C'est ça la campagne électorale que nous faisons. Sans soutien.
kaka lisungi ya bandeko oyanga ya mike wanande muke monani mwa polo muke monani mwa papier ya kwa afficher ndenge nazwaki ba mwa flyer oyo utaki na Afrique du Sud bandeko nanga batindela kinga. Je dois aussi profiter pour dire merci à tous ceux qui soutiennent Christelle Vwanga. Cette dame-là a senti l'amour de la diaspora. Parce qu'elle va soutenir moi mouké. Parce que nenga kosa les athées. En son nom, je vous dis merci. Toyeba ka soutien à tout. Parce que Christelle Vwanga a parmi les rares filles ou les rares femmes oyo ba signé kozwa ligne pas ya flatterie avec tous les risques possibles. Batondi awe pelé koyemba dialelo. Batondi awe belé soit bazaka na ba polémique na journalisme ango na polémique jiba sali wera sali oyo asali ainsi de suite. Mais Christelle Vwanga est parmi les rares femmes. N'habite so kitozana bango misato. Christelle Vwanga a levé option de se battre pour sa patrie. Au moins sur le plan politique. Wana so kitokena ba mouvement citoyen de tokotala ba Gloria Senga, tokotala ba ndeko mususu. Mais côté engagement politique, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Ko saboter, ko finga, balinga komona mwasi moko boy. Mwasi abundate, il faut ko kitisaye. Merci à toute la diaspora qui ont quand même fait quelque chose. Ko sombela moi polo, moi fiche, moi banderole, bandeko tout bako benga kabana funa pour que ba voter Christelle Vwanga. Je dois vous dire merci en son nom. Parce que elle se sent aimée. Même ba o ba sunga ke zo mwa mutu ka otambola kanango pona osala campagne. C'est ça les soutiens. Soutien zaka ya munobote. Ya mona kolobaka na bato. Awo kolobake oza sima nanga. O soutena kanga. Ngonga ngo ya ngoyo. Benga bandeko na yo na lukunga. Soki ozana mwa muke sunga biso parce que tozana source mususu te. Nous nous battons comme ça. En face na biso ezana bato. Félicitations pour beaucoup vivre yango. Na bandeko tout. O bazali na lukunga pota nguto tamboli même bisika baleka babwaka bambongo bapesa ba maputa bazolo banangande ko Eliezer omoni yo yayo nzamba sa commisé eu combien de prophéties, combien de prières sur mon passage oye awa batielo loboko oye kuna basambele lio oye kuna. Donc c'est ça l'amour ya ngana lobaka na bandeko nanga ya libanda na lobi bandeko awa na Congo biso to yebani. Merci na bino nyo surtout. Merci na bandeko tout bakola nanga à travers le monde. Kala mingi pete tokotia la bino ce qui a été manifestation à RDC Monde na Milouzi. Tokoluka mama poli bandeko nanga bampangi polo bi bazalaki koluka lukanga nazaki na kati ya carnaval nazaki na ba téléphone te. Toko Sabino ce qui a été la descente à RDC Monde. Au Lingi Congo. Tia loboko na poche. Tika kaka maloba. On a kopé ça ka bande konanga ya Dallas Mbote. Un président Dominique Diomi. Go found me ti lelo. Mbongo angwe ko serva kanga mo koloni. Go found me wa. Tilelo. Nabima na prison na mois d'avril, to komi na décembre. Mbongo wana tilelo ko mona na te. Soki yibama, bon. Okoyebisa nga kende konanga yibama. Soki ba escroquer. Okoyebisa nga ke ba escroquer. YouTube ba escroquer ki biso à $13,000. To l'élite. O wana za ki soki 6,000 combien? Oyo salema ki pona ko sunganga. Nangai mutango. Tilelo. Nous attendons, moi, lumière, ça ne sert à rien parce que ça fait longtemps. Président Dominique Diomi, a benga kanga li soute, na ko benga yako yambate, makamwa mbongo, izandenge nini, duge kulungu, alandeli ango ti alobi nanga ki alembi makamwango,
Finalement, aux États-Unis, mbongo ebunga kaka boye. Go found mi mbongo eke wapi. Ce qui est à tête, olongoli mutema. Soit de ebisi ba ba sangisa ki mbongo ke mbongo na bino et ya kité baluka moyen mususu akosala. Merci na bino nyonso tout.